Congolais, Congolaises. Ozali na diaspora to na kati ya RDC. Kota na chaîne na biso na YouTube. Beta Let's Value Lingala. Let's Value Lingala. Kuna ba expert na biso bazotangisa mat na anglais no Lingala. Numéro 4. Si on appelle ce chiffre négatif, on multiplie par chiffre négatif. Réponse est positif. Exemple. On appelle sur moins 4 fois moins 4. Réponse déjà positif. 16. Topé sa valeur na minoko na biso. Tobandi na Lingala franc. Lingala franc, toujours sangisa moi Lingala na français. Pour Lingala na Congo, et nous allons mélanger toujours en français. How do we say good afternoon in Lingala? Butu elamu. Pourquoi elamu? Navanda kana. Après-midi elamu. Off we go. Après-midi elamu. Toyina mat po na nini po batangisaka biso yango na minoko bapaya. Et pourtant minoko wana nyonso tu ezala anglais, ezala français, portugais, espagnol et ya esika moko na Lingala na tour de Babel selon Bible. Mais pourquoi toyina monoko na biso to valoriser yango ekende liboso bande ko na ngai. Kota na YouTube Beta Let's Value Lingala. Eza ya ofele okotanga ya ofele o expliquer bana. Mwana nyonso azali end of key stage 2 kobanda ye 6, ye 7, 8, 9, 10, 11 bango nyonso bakosala ngo tosalaka mat mikolo nyonso kotia mungwa na nzungu eza mat po babenga yo ndata sango te kokata mpiodi po okabola na bana ezali mat kosala nyonso to kokende wenze o calculer temps ezali mat il faut toyeba mat na monoko na biso po tosalisa bana na biso kota kaka na kati ya YouTube Beta Let's Value Lingala eza ya ofele eloko kosala ezali kaka s'abonner, liker, commenter ezala commentaire malamu ou ya mabe pesa toza na besoin na yango pe partager ou kabola na baninga mosusu Lingala ekele liboso vive Lingala.